choix d'un continent que toute l'Afrique. La forêt en vie a eu force à faire avec un stade de martyr et on a plein les moyens de te valoir. À les classements, les sociétés. À les classements, à tuer, à tuer, à tout sous-souter. Donc, kolobate ki a tuer bara likoloto, biso to tuer bara c'est non, bah on changer langage. Notamment, tu renverser bango, bah on dit maté. Ah, nani karna. Mais biso, non, biso c'est la guinée. To calé date à Congo. Ok. Bazo le la pambate ba yebi que date au papier va jouer après stade de France na bango ba ne ba chiter na stade de martyr. Ah. Bongo yebi tene ba ole la bongo ba ole la pour la passe. Oh. Afrique. Stade double stade dans Massamba DB ça tombe ton maman DD. Donc double stade dans Massamba stade d'Afrique. Ou abiso ya Congo deux stades de martyr donc deux stades de Massamba Débat, deux stades Angola, donc deux stades à Gabon, ou en Afrique centrale. Basala Angola mais Razongi, ba senga qui peut bazonga. Mais l'état taliboza crédible était dans stade de martyr, bozonga. Ba kufa. Boza Boko sao live na bango ba misi barchi na bango live na bongo bilamba ya mabe asombi na Chine pola oyo like sabatu yo mateke bilamba la na clip na bilamba la ti yo kana sayo asa organiser te bilamba tout faire la tête depuis maison mère ça mais pas ça congolais te ba Zakari na ba famille mais yo mateke Zakari mutamema zobana manike ya ndoki aki nokutana na mama président ya mboka tant to ba qu'il fallait ndoki est-ce que fallait mtatindi comme fallait mtatindi quand même ce que ça fallait à moi ça fallait to ba entourage ça fallait tu mama musique ndekina OK autant afingaka mama si izalaka bango batinda kaye soki nana ke chopona te ye mo fallait na batu na ye na bekiri na sola na vérité kindoki na bango esuka et pas fali na tata na mama na ye OK nenga suki sa ko tata na mama na fali OK nenga boma tata na mama na bandeko ne ba souffra kaba taka mutole Thompson moi muke bino ba ba ke boliagi biso dia kufa liwa nzambe akufa te ke faire a luka vie Moussa confirmé abia sa clip Moussa c'est un zoba c'est un ndoki c'est un mutaba mutu aza mutu aza mutu biloko rouge loko afali bakola po père bafali azalaki mutu biloko rouge na mama afali c'est ba révélation na ya omoni fali aliaka bango ngeni sniper to so no mamba siko lelo oyo yo monte ke nana ona akomaka kosolana nana ke chop donc musée da bakanga ene loko na rouge nani nga finga pe fali makolomike nani nga finga pe fali pd nani nga lobaki fali ba dimane na sima moi si na lesbienne ba robota bana bandoki na bien comme des warriors qui fallait à lâche pour fali soit kepe concert à wera c'est ka lâche c'est OK normalement quand même piaka oui musée ba tena mulangi et pas nana bateki nana mutateki pas fali nana sarasaka master ya nana ketchup OK nana sarasaka na bazanga mo sa fali ana to te fali mu Congo oboma libala bato non c'est une vérité nana sarasaka zaka mo sa fali ana to te fali mu Congo moi ça musée ya ndako babokele maladie pa nana sarasaka pour saka za pour fali ngaka banana ça zaka moi si même nana boduka azaka pe moi ça fali ce n'est pas panza makambu pambo même nana boduka azaka moi ça fali nana boduka oui yuka te fali nana ketchup moi si nana boduka ya linga banana yuki ta imba bona nzembe alinga yoka moi si kombo nana te ata zaki ndumba ya butu fuba yela efali pour nana pe sous ndo que moi c'est ba souffrance moi ça va souffrance moi ça tanga pas ça ngenge famille banana que tu peux famille bandoki maman nana pe ndoki bandiko non so non yo so vérité bandiko nana que tu bandoki
Maman, apparemment, là, c'est quoi, bah, dans la monnaie. Ah, les cafés, vous dites, vous, hein, maman, la monnaie, là, c'est ça. Oh, ça va, Mickey. Ok, tu m'as bien passé dans ça, hein. Tu as au bout, et on a construit. C'est bon, papa, ça, c'est la maman. C'est la maman au pays, ça. Venez là, ils sont là, ils sont là. Mais moi, je suis au traqué. Parce que c'est un peu. Tu vas nous manquer, Naïs. Tu n'as manqué, tu n'as vu ce qu'on a. Tu vas nous manquer. Tu n'as manqué, tu n'as manqué. Il y a le bolet, tu l'as, ça l'a, on l'a, ça tout ça. On a la chic et la lion, la chic. Et ça, on l'a dit, ça l'a. Bolet, nous, on a la personne. Ça me dérange. Ok. Le balanga bo les ambassadeurs na moi ça yo ko za balanga na moi ça génération mais yo ne ko uzala aussi même moi yo c'est la vie. Tout le monde a fait en face la maman on est allé à ces bibons à fin la biso mabe attendre que ton mabe allo ba lever la mabe kasi ça tombe des artistes de tabatel. Donc un artiste ne doit pas être discipliné. Donc on est dans un marié boy. Ça simba la arrête pas. Pour les sous tout ils ba o pe bon ba contre ba mon biso mabe. C'est la monde l'autre sous la note parce que tout suite tout sous là il est spécial. On quand il est vidéo on doit regarder boy. Moni hein moni a moto muta obo ya nelikamu ko força mutu zoba Fidèles internautes, très chers fidèles téléspectateurs, bonjour et bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez de partout où vous êtes. En tout cas, bienvenue dans votre émission Analyse Plus, présentée par moi, votre humble servante Diva Z de la presse. En tout cas, merci pour votre fidélité, merci pour la chance, merci pour l'occasion, au Pessarabiso, devant ma poste télévision Nabino, pour la colonne d'Abiso, pour la colonne d'émission Nabino, Bolingaraming, pour la colonne de chaîne Nabino, GM Production, Yayemoko, le boss Mayo Star, vieux à petit naïe, en tout cas, merci beaucoup Nabino tout bail au Bolanabiso, merci Nabato Pessarabiso, chance, yum tozo Landabiso, en tout cas, Landabiso du début jusqu'à la fin, c'est une manière de nous soutenir, c'est une manière de couper Sabiso encore chance de produire encore bah éléments qui toko bah actualité au Robino Bolingaka. Voilà, nous sommes là sur l'actualité musicale donc Tokolobela. Oui, Zabongo, Masolo, il y a musique, Tokobeta Masolo, Tokopanza. Aujourd'hui, je reçois Moko, il y a communicateur, il y a Ferregola, Liverpool, en tout cas, Torosoladaye, parce que Toyoki, Lumo Boyebi, qui est double stade de martyr. Et Rosala Nengeni, Rosala Manengemi. Parce que l'adversaire a kepe na bag, moi, l'icolo, a kepe dans stade de France, Lumo Boyebi, fallait pour bien zoté, kamate, Tokolanda yango, Tokoyeba, et puis Tokoye, la double information, il y a sur, na émission Nabiso, il y a Mokolo, il y a les voilà, Montréal, j'espère que aux même langage nangai déjà, aux fongoma, aux invité Nabiso, aux on a un grand réel plaisir ya koyambaye na plateau Nabiso, na chaîne Nabiso GM Production. Voilà, je suis ensemble avec Liverpool. Bonjour. Bonjour Diva de la presse. Voilà, bon santé. Yo mo nakaka. Ngamono kaka code 16. Ici c'est Gaulois. Vraiment. Ici c'est Gaulois, tout ça mon bondo, donc biso de pas pervers ou rien. Donc nous sommes bogo ça là. C'est faire azanae tout ça na biso en forme. Donc merci na Yopé, na chaîne na biso chaîne na biso. GM Production. GM Production, c'est la toute première fois bazwangai. Donc bo s'abonner kaka épelé Gaulois déjà. Gaulois bazamo bondo partout. J'espère que nous lancer message boye. Oui. Dès que ba moninga ba moda sniper na bango, moko ya bango jenga Liverpool, moi na pas pervers. Mon ndako otika la mon ndako mon palais asala ka mon palais o to bayaka bakenda baza bato bayaka bakenda merci na équipe complet il y a chaîne ninga pour permettre nga to sala sala bien na batutu ya poto PDG Chris King Ramsès le boss Yozali vraiment biso le meilleur des Afrique du Sud et France donc Jobo Paris sans oublier drapeau de Lyon
Blaise Lumingo Fashion na Eclipse Lumingo Drapeau de Lion Bambo Tenebino comme Belé Shakira Gucci la canadienne Maman Clotilde de Bondo Plafond de Rennes PDG Savané moitié patron qu'on a voiture toi ville à Kinshasa moitié business totali boy PDG Rick Mandala les boss depuis Dubaï Bambo Tebele ya Willy Mandala Yarno Mandala Papa V super informé donc dans minute aux Zambie à Mabona biso pour contrôler ba tout Babi kemine botika la bo kengela Kinshasa eza mabete pour surveiller stade de martyr et voilà tout na bango pesa ah bon ko bango ba yo kengela to na bango bon on dit que tout ça tourne na bango pe eza donc cela veut dire que mukolo bango pe ba kengela stade biso to zana poto to beta ING Arena bon qui a festival mon local ce stade de martyr est international donc cela veut dire que Papa Hervé merci, tous en studio, tout pour préparer code 16, bah travail des bandaki. Après des génériques et autobima, autobimisa, voindisa nangabu et kangi mokil mobile. En tout cas, Betty, un million de vie dans 24 heures, si je me trompe. Oui, nan nous alate. Non, nous alate, bah que Papa va à mettre à rater l'internet. L'internet c'est inosbi, fallait pour pas donc à tout le prouver hein. Si tu chances d'abord donner tout beau ça na ngoto tcha ba mbouye, chances ba vite, tcha mobondo, ah ouais, chances ba vite. Tu as bizorbi et chanza on va vite donc toi on a posté tout son souci donc biso surtout celle kambu et que bien mon Papa Hervé misi des génériques marque congolais purement congolais ba consommer yango bozo yoka musala prince asali musala mon kongo asali Goldberg félicitations ndeko na biso Blaise créateur FIFA de l'animation courage et belé félicitations surtout Talibo et tout moni Johnny Yuma aza on appelle félicitations courage moi si au pas on a félicitations courage na binopo ezala boekala. En tout cas, moi aussi, nous avons le bango félicitations pour Mikolo TikTok, bah nous sommes comme Kabo. Donc challenge car yango na yango. Atombo ba Congo ba ki mo ba lala, tomo ba Congo pe ba la mo qui à travers hein. Déjà au monde soto sali musala bien diva et tigala bien. Biso c'est peli pour Papa Hervé azongisi batu na rythme ya Congo. Voilà. Donc, générique, il y en a nigérien, camerounais, français, ou française, ou guinéen, béninois, soit italien, à comprendre que, oh, marque déposé, il y a pas congolais. En plus, tu me cites des génériques, ça la matière. Attends, c'est vrai, papa, Wemba. Mon leader, moi, ça des génériques à ma casse. Puis, on sentit que si, l'animateur, qui, na énergie, zap, n'esprit que, tobini samokili yangwana eza wana ngebungebu eza wana bo konsomango vandise eza wana bo konsomango déjà na niveau déjà ba trace Africa tout ça premier na trace urbaine générique koti to kende bien na trace qui to fandeli yango na ba chaîne nyonso tout ba Bibliothèque Africa to na YouTube na Boomplay to na Spotify to na Amazon to na iTunes générique na biso eza international marque déposé ba kono mo roi rumba ya pipi kale rumba ben ils ba marque déposé lelo mututu obeta wana po dato misi ba bizorbi balanda biso na ba bizorbi to changer ba do oh ya solo balanda bino ba komate ko ntilelo nanu mutabeta nzembolo kwa bizorbi te binisa monde entier lelo to tila bango su mwambu to binisa mwambu monde entier lelo to boka mobondo to sa featuring na Raivani to lobani do faire la numéro 1 musique ya Congo pas que to kosa ba congolais oh ya solo faire quoi numéro bongo yo yebite nde to za siko na ba ne o se faire muto kamba musique ya Congo. Bon, est-ce que toujours le makambu toujours kosa to na sur la ma vérité na fanda na sur la take ferré donc ya minga s'attendre ko yambi faire moke donc le bana nga nyoso ko lo ba oyo okuyi kukuta na Papa Hervé lo bana siko lo bana nga sokuta ni pena na Papa Hervé e bingo so la na donc biso to ne lo ko lo bate rendez-vous 2026 code 16 zoya album déjà ezana nzela monitango to misi da des génériques c'est que le ba album ezana nzela on Papa Hervé le code 16 arrive album ngo ezate bobeti 1 bobeti so na D et on fait notre prochain album zoya quand et que ça dans 2025 au carton na 2026 pour 2026 on makambo belé ba date belé witiami te biso déjà album na biso ezana okana nzela OK Papa Hervé nanu apesi date fixe album et du matin mais déjà ndé mon générique et bimi vondi sana ngebu c'est que
alobaki oyo mon code 16 arrive dans l'album Zoya ezala nzela ba tutu bolingaka ya Ilus bolingaka Igor Lubasa bolingaka Charwal bolingaka Mao Tchung bolingaka Yamati de Gaulle ya nanga bambote belé na sima tozana Grâce Baz azwi nzembo tozana Marata Sente Grâce Baz azwi nzembo OK c'est bien papa Hervé ça Marata Sente pe azwi nzembo emena monda pas na nzembo donc album eza ya ba musicien na groupe Jet Set Mobimba donc cela veut dire ba musicien pe asika oyo to recruter pour découvrir bango na code 16 on monte biki et bébé bunga eza album amabe eza album mobena na ba fille na biso mibale ba ko découvrir bango wana na jeune fille na biso to soka na Bukavu ya Gauloise ya za na école azo yemba ba autre fait na pas pervé bo découvrir donc ba lo ba mwana wana o ya stade de martyr wana esuka ndenge ye en sa vie na ye papa va passer chance ya kosala soko ndimi kozala na école soit ndimi bo bénéficier mbongo bokei bosali vie vu que biso za école mon Dieu c'est tes écoles tous na ba fille te l'autre comme na ba fille toi na trois filles papa Hervé tous na deux filles ba oyemba na première équipe na fille na biso kozwa na Bukavu aza malembe na école donc cela veut dire que papa Hervé aza moto azo pesa ba tout chance donc on a une concert échangeur a embisaki deux musiciens sika AMBC moko nzembo matirisé AMBC moko oui AMBC moko nzembo soleil wanga donc Jenny Cléo na ya Jackie Liverpool sniper bien vraiment te biso toza na école to former tozo ko éduquer tozo bimisa batu pour le faire abimisa azo continuer ko bimisa le rendez-vous code 16 eza mabe mon code 16 wana mukole ko bima ba comprendre qui est grandeur à faire vraiment code 16 oyo on a les canaux internet ba ndenge ezala kaka na moni Bercy mwana azo décortiquer te bi que Bercy mwana na faire rigola moi banini quoi siko azo décortiquer le bi ko baté que Bercy mwana na faire rigola mo banini Bercy mwana aza domestique à faire aza mwana oya biso donc cela veut dire que et là monta roloba et banque sa biso pour ayebi force y a pas perdu bon pour moi je trouve que le bac peut m'abêter pour na silisi na noter voilà na kati pété maintenant le bac peut m'abêter pour ayebi force à faire ayebi nini au faire azana Congo verser ayebi afanda na vie pas bunga pe non ko bunga eza mabete mais silisa oyo linga koloba bunga na ya merci moi na décortiquer le bi code 16 après cet exemple a fallu tant le waki na quartier latin donc américain un peu ko balusa code yango moni lelo yena Koffi Olomide Hermoko Simarate ndenge moko na faire rigola wenge ezaki na 12 code wenge eza bongo 12 mais faire rigola ayena 16 yango moni lelo faire rigola na ya Noël ngema wera son donc guerre na bango eza spirituel eza ngote makabino ndebino bozo ba mapangu ndenge boy donc faire alingi a contrer dans na 12 wana abakisi 4 et comme makamusu so ndinga boto la wera son place au moni lelo oyo papa Hervé c'est un grand artiste congolais Nicolo Tobeni empereur de la rumba africaine moni muta signé double stade de martyrs azali pendant ngubate sika ko musika azan abeta première stade de martyrs et ça là déjà plein à craquer donc cela veut dire que toi lelo to ko pesa ba tout est dans matière à stade pour le seul musicien congolais banda stade de Simba ils a raféré na nenga musique ya mokili po bakulutu babeta basalaka ba premier stade na bango sala bampiaka ya Simba to sur l'autre côté wana côté zoba na Bercy pour Bercy c'est un zoba c'est un bourrique c'est un zoba on a comment jouer comme même mutaliboma par rapport si quoi na mwamba olobaki ça guerre spirituelle et ça m'a embrouillé code 16 code 12 non 12 wana pe na wenye mutara na ngla faire yendo bano bengo 12 mané mais ma faire mbabandi wenge maison mère faire ebi wera yebi faire yebi force à faire donc cela veut dire que au bango ba organiser ça au faire organiser premièrement de tant on zo makamba faire na TV foi ba yo sala ki na faire yebi force à faire papa Hervé azamunene to akoko boto la moto place te pour mo azana place na musique ya Congo boto la moto place yo remplacer bo so muto na pa bien olongwa te
ba boto la ramuto place il faut donc ando comme na place on s'imposer papa Hervé va s'imposer tango papa ba envie Kester envie papa Mabilou a envie ba reconnaîtra yé ba yebi force na yé donc lelo oyo ko ba ko boto là le roi de la forêt place non le roi de la forêt a envie a yebi force à faire habiter stade de martyr et tonda plein il mourrait na TV le but à les classements les classements à tcheye à tcheye ba tout souté donc cela veut dire que koya koloba di n'importe quoi na TV faut bien réfléchir faut bien calculer mamba fait palpite pesi pour ya le bagage générique ko simbarati yimta kanga alobi pe fallait akena bino likolo akena bino words biso akena bino words bino boté awe compter te mais ya tie à l'extérieur ba changer langage OK biso eze sengo moto ba changer langage bon ba que fallait stade de France biso ce que vous savez mutuke œil pour œil dent pour dent donc musique est dans ma mawate tant on a pas pervé à ça préparer ni dans salle lelo il faut que préparer combien de temps mon bon 2017 dépend de temps de musique qu'est-ce que j'avais depuis ma volume 1 volume 2 volume 3 afin de que après 5 à 3 ans non bon ça ni il fallait dans salle comme ça m'a na le ngete faire un la président faire ça n'importe qui te diva faire autour la chef de l'état a wa semaine passée non président Fatia côté la affaire on a biso tout mambo côté la biso ça la raté vraiment oye mambo faire mon na Congo tout le monde mambo chef de l'état na pesa mambo te belé merci na congrès outi na Belgique a lobby senga ya loba voilà batu bozongo mabete pour surtout batu ide pesa makila biso Tshisekedi ou rien donc il n'a pas volé la kunate mais kolate ki a tchebara likoloto biso to tchebara c'est non ba changer langage notant to renverser bango ba ondimate nani kana mais biso ba ke déjà stade de France non biso c'est ya nini to calé date à Congo OK bazo le la pamba te ba yebi que date au papier va jouer après stade de France na bango ba ba chiter na stade de martyr bongo yebi te ne ba ole la bongo ba ole la pour la passe la limite bandela ngo stade de martyr déjà bazana projet c'est que biso to candidat deux dates le 19 na le 20 juin le 21 to na fête ya musique OK dimanche to mina bandako biso tali biso te stade des ans tam sur 2027 28 avant ba élection de mobeta nous ba la pamba te na tali bango pe na bia ba olela parce que poto za na ngo biso to cha biso date poto za na ngo ki mala voter ya biso date na poto to beta pe na poto wana problème ko zala te souci na biso de la to kanga double stade moto to kanga double stade et puis si biso lumière mais loko bandi la sniper et loko bandi la S vena biso wera beta stade liboso simba te abeta ni balé simba biso to bandi la te ke po e simbité biso to bandi la po niveau to komi photo beta ngo de pour Afrique mon force à faire ayemba deux jours na stade ils ont dit ça rien que on a habité ayemba 2 jours na stade 80 000 places 2 jours vous taillez les lois yesu sous lobby ils concerne historique et les gars au stade de François bazole la pamba te ba yebi boko si ba la pamba bazole la pamba na pas simon na motema to pesi bango to miss bango neti quoi moni kwa bomemi be basko e quitter la bino wapi bo kita kwango wapi bo chango wapi pendant minute to pesi bino déjà image ya 2026 OK mais janvier zali février zali OK mars eza avril eza même pesa juin on biso to zambiso na kim donc cela veut dire que toi ne sais moi donc bino be beaucoup pour caler moi date mo pe na poto ka na date na poto to ça na ba date ebele diva to attendre ba 20 dates na Afrique eza na poto eza to bandi na stade de martyr ya Afrique stade double stade de Masamba DB ça to beto maman DD to double stade de Masamba stade d'Afrique ou biso ya Congo deux stades de martyr to deux stades de Masamba Deba deux stades Angola to deux stades à Gabon wala Afrique centrale basala Angola mais là qu'il fallait faire rigola biso nanu to beta ba stade na Afrique te na ndenge oya olakisa batu kitu beti ko mutu musako ke beta ina matalana OK biso matalana te faire beta politique la historique te beta stade de martyr etika la historique ba ba lo belango biso zongi te ke poto zongi kaka poto to beta poto corriger non to zongi po mutu akobeta longo la faire sikoyo stade wana faire beta azate
Yo Ah bon? même où tu as ça on a fait musique à Congo bandi depuis à Beti Masikini Luambo Tabula Oye Wenge Ozongi faire yo moko. Koyemba tondimi, Koyemba on accepte. Mais ce qu'on va plaindre, l'autre elle a pas ça, va plaindre tout le monde va plaindre pas pour tout va craquer. Ba kufa et palpite. Biso za plein o eza plein ba do ki musique qui tina poko ba kenda. To boy te que plein na bilo bosali et ça ya moyi. 19 ba ate. Moi c'est sous plein te. Waniza matalana. Tout ça la plein et souka tina souka ndule. Donc mon monnaie échanger. Vous allez qui ba golo ba yaka, ba sili bina pa père fait ba yaka ba vend déjà. Ba yo ki no ba blaze créateur, ba yo ki ba lubasa, ba yo ki ba ya ilus ba mati d'école, ba maochechun, ba charwa la après, ba zelisco grand prêtre taillé, a pandi to yoki après to songi banda. Tout ça na problème peut-être tu des stades wana pour la que moto ko zonga lisu sur des stades wana a zonga le stade à Kalazate. OK. Pour biso beta da premier stade déjà. Et l'équipe a stade à Batutu na Congo. Moto beta stade wa faire azate. J'ai même bien habité. Biso na champ, si ko devant to pesa bango ezala répertoire à musique à Congo. Muta sala wazate c'est fait faire muta yemba papa wemba kuna ayemba viredi kuna ayemba vekesi kuna stade abeta ke ngoye moko ensemble na clan wenge clan wenge bayaka ko pesa faire ba encouragement ndenge musale salama kitoko abeta on clan wenge ba mbo beta ga basala ga mpiaka oyebite ava faire beta na clan wenge ba ba bo musile mituna bango petit ba kunu ta fait na habité ba kunu tu ba betaka ba betaka etondaka lo ya ferete siko to ba ni faire l'équipe bango ba to ba bongo bo mela nini ko ko mana niveau bo ko ba bo tout mo la biso to bozo le ba sentiment so bo c'est le sentiment humain bo yebi ke faire beta stade na ko leka clan wenge ba sangana na 2022 faire na 2023 à corriger plein à clan wenge na nyonso clan wenge sala on peut faire pas problème hein te to sur la to peut se réponse au bon loba bon loba yongo na loba clan wenge ba beta bango tous les 6 leaders ya clan wenge ba sala na équipe complète mais jour faire à beta kale les jeunes le 24 juin 2023 oui et ça qui démonstration ya chant ya danse il y a plein, il y a mouille. Donc, tout ça n'a pas été, tu as un talana, na stade de Martin à Bisso. Bisso, il y a des jours, besoin 160 000, plus bonus, il y a 40 000 personnes dans tonne dans Libanda. Na terrain. Et ça, la 200 000. Et puis, que ma vidéo est à la caisse, na double, donc. Et ça, Dida, ça reste 80 000 places. Tu as 200 000 places. OK. Pour 160 000 pour, là, tu as 120 000 places. Sur ce de déborder, tu as 240 000 places. Pour trouver, tu as 120 000. Pour te retourner sur le boulot, tu retournes sur le terrain. Mais on a vu sur 40 000 abonnés, il y a pelouse. Sima, wana, tu as un chaos. Sima, na biso l'état congolais, boyaka, bando, bon, ça marque quoi. OK. Bah, tu as les bandes, bah, les cas, ils doivent retourner dans la Sima. Biso, tu respectes un mboka. Vu que, stade, chef de l'état, Missimbongo, belé na fédération, na FIFA, tu rebib ça. Yango moni faire zongi. Bah, senga qui peut zonga. Mais l'état taliboza crédibilité na stade des martyrs, bozonga. Boza crédibilité na FIFA l'ingara soki muta beti na stade, peut-être stade de football. So ba ministère ba beti troublé zalaté. Au terrain, ça coûte beaucoup d'argent. Ba kit ça coûte beaucoup d'argent. Donc niveau to beta ezala niveau international, de to beta ka liboso. On moni ba Guinée ba le stade na biso. Ba Benino va lever le stade Nabiso. Stade Nabiso auto beta double oyo. Et ko baby. Monte dans non ko to betite data pamba mitu na bango da se baby. Souci ba ole la. Ba mo na samite ba ba des stade wana so za goloate ko yate. Na bibi bilende ba. Mais kuna billetterie déjà guichet comme déjà. Soldat déjà so sale mais sniper. Tout le monde a billet na internet ça qui wala ko landa te to le kuta biso to c'est la gaga ba me ko ba soldat après to kota to vérifier le kuta yo la ba kele ba cha palpite et moi déjà 10 personnes derrière toi donc moi déjà ba capture double stade de martyr yo moni ba tutu ba bimi na ba Zakari ba bimi ba poto kuna ba bimi palpite double stade que bon ça promotion pas te biso c'est le biso promotion bité
to kabolina bango actualité to baki faire article la sur mutu tante monte bango ba lobeli des stades ba lobeli stade de France la bango to sani Europa pervé ou rien et on moni musique to kende bongo to tenemi wana bobeta stade de France na bino epola ya salité biso double stade de martyrs za international nanu mutabeta double stade na Afrique te ibsanga na Yusundo Alpha Blondy pe qualité musique lo o faire ko beta bino bomo no maseki bino bomo na des stade wana sko qualité ya musique au paper va ko beta eza musique nini pour faire déjà dans la qualité azana top 1 ya musique ya Congo version originale ozomona de tobeta rumba congolais Afrique mobimba poza des stades d'Afrique ya Congo pays le roi Congo pays monene kinda sango ba beaucoup doka banani wana bodoka bango bazakari ba gel show ba Alexi mituna bino ezo soa Alex ya mabe Alex ya mabe ça ya ba ça fait 4 émissions aroyela banani usoko yete biso to koyana ndenga mabe bango ba koloba ni bisanga bana lo ba koloba bazo souffrir na minute boko sao bato beta live na bango ba bimisi archive na bango mabe bongo bilamba ya mabe asombi na Chine pola oyo Alex Abatu yo materi bilamba la ta na clip na bilambo ala ti yo kana sayo asa organiser te bilamba tout faire la ta depuis maison mère ça ya solo Teresa obite bilamba na depuis maison mère bilamba faire repère zali mais nyonso eza soki na ndako ezate na ba maison oyo ba latisa ye bilamba ba ozwango est-ce qu'il y a pas saigné ça baba zoba mituna bango seki eswa tasco wana comme sur musique au matin bo sambouye bon bouiller population congolaise il pas bien pour tika actualité parce que nous obisi de générique à Monique non il y a pas hier continue à tu vois qui se double stade de Martin ay comme bon ouais que de bon ouais d'ailleurs bébé qui va misser album ba sur album la mito soit misser to misser l'album to ça na esprit moni bango nde basala ka faire ma bien 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 bango faire abeta stade de Martin ba to fali ba kina concert roka et ça mama Congo bien bien boti lo ba kuto c'est le Congo qui gagne non mais pourquoi boza s'en prendre na les débats tout Thierry Kambundi bozo s'en prendre na bango parce que ba le but que non faut pas soutenir Fali c'est le Congo qui gagne exemple que beta à l'extérieur na France tout ba soutenir mais bino ba golois bozo na ndenge mo ya bien te pourquoi eza bien te wana eza hypocrisie eza hypocrisie ndeni ba loba bongo ba soutenir bango eza mamba musique musique bazala ba fanatique na wa soutenir bango ya ba congolais et ba congolaises na ba africains nyonso na ba européens na ba américains ndeni bobeta masolo ya moto individu bwana ona mamba mboka non biso faire beta concert jour faire beta ba to Fali na Cristal Lusako na Thierry Kambundi ba mona bango akenda boaza ko soutenir roka biso mamba Fali etali biso te makambo na ye etali pe ba congolais te na ba congolaises eza ye na mwasi na bana ni na ba fanatique na ye mitu esala te ya solo wana autant wana te volo ba ke to soutenir Congo mais tant que yeta ngozwa mbongo kozwa a fournir Congo te a fournir ba bien privé na ye na batu ne to sola mambo ya Congo ba kufela siko pour Congolais zo souffrir Congolais azo galérer nyonso to na comédie président Tshisekedi da otolo bango kuna na congrès to na ba aventure to na comédie pour siko Congolais souffrir lelo oyo nenge to loba awa yama chef de l'état lobby Bukavu na Goma comment na boko ya d'individu to la rappeler to lira to melaka makamba ko lobela chaque jour ya wana pour jour faire en bêta ba to fali ba zanelo na ba osala jour pe fali ba bêta bino ko zanelo na ba osala pour bango batika ko lobela fali ba soutenir fali ba soutenir ka mboka le débat na to Congo ça la rapport na Congo mais faire pas les cas. Tu as l'habitude de faire les gars qui et ça pour la Congo faire les gars attaquer un Congolais. Vrai faux. Est-ce que les faire les gars fallait dans les cas. Faire c'est un patrimoine national, c'est un patriote. Après ça va toute crédibilité. Si Kobino tamboine ti boko ta magui, so bolé mo mbongo. Boya na moi esprit ya ko nir peuple congolais. Cristal Lusako na Thierry Kambundi. Au moins te boya ko boma sous Congo. Et ça makambu privé ya Fali.
pour mukolo faire beta stade Christian Lusako na cheka mun ba muna ba tofali ba kinara stade de Masamba débat pour nous tenir roka siko eza mambukuta ba congolais te pour bango peka ba congolais ndeko na ba congolais ba beta ba kinda na Congo ngam siko pour ni ba beta masolo bon na TV c'est pas crédible ezo misabino dirait beaucoup mi ba deux fois tu vas soutenir Mboka. Pourquoi soutenir des fois? Des fois, la pona République démocratique du Congo. Ba beta na mama musique ara soki misel na leka na le débat aleki ba zo interview c'est fini. Beaucoup ta dedans te po beaucoup ya ko zala la crédibilité vraiment beaucoup plus. Ah là c'est un conseil au PCB. Oui. OK. Pour ba musicien ba fanatique na bango. Makamba Congo ça mamba Léopard nenga auto beta siko na Togo Léopard c'est le Congo qui gagne moi te mukolo Sénégal a gagné biso ba kite bukana souci à Léopard to qui est mondial 51 ans Léopard qui est na mondialité makambo yango na mito pour mukolo bila c'est le Congo qui gagne mais bino beto masolo moi musique misa na ba fanatique na ye oyo ozwa mbongo tonga ni vélo apesa ba congolais basa na mata marche bon faire quoi yo na bisayo ba mise ba zo mbongo na ba privé pour ba famille na ba on a batu na bango biso ba et depuis ba congolais auto ba batu na bango biso voilà mais musicien mon côté déjà atongi ndako moko boy to restaurant mo boy to asali ayena ba bis ndenge mutombo diki mbaya nango ba congolais ba mata na hôpital et ça te donc boti ko ba ki mambo musique c'est le Congo qui gagne muto a gagné ça Congo na musique lelo tika la ferré. Ah, Ferré, mais il y a une émission. C'est basé belé, sniper. To ya lelo, Ferré, to beta ING Arena awa. Sans soutien, il y a c'est le Congo qui gagne. Mais tu gagnes. Et ça, quand il fait la chance, t'es tout. Il y a une émission qui est botika comédie. Tant que Ferré, ça vient de fanatique na bagoloa. Ba eba ki ba oya mobondo. Bo mona pe mobondo ango. Ba tu ba mona mobondo ba vidéo eza. Wapi débat ni to sala bango débat ni to sala photo lo ba nini to sola bien donc lelo oyo to lo ba makambu ya bien po ba mise ba fanatique na bango to lo ba musique te mamba c'est le Congo qui gagne Congo ko gagner na mamba football na makambu ya ba ministère na makambu ba projet ya bien au chef de l'état zanango ndi yango nde to ko gagner boya na comédie te nyonso po musicien so zimbongo za pona so to nginda ko pona ye na bana ye même au bakufa batika bandako eza pona bango na bana bango batikela ngote ke Congo. Voilà lelo relation ya faire egolana Koffi Olomide et comme il niveau biso to na problème ya mutute diva to na problème ya mutute juste que biso to protéger ka faire eronga na protéger ka faire na olinga ka faire za ka faire na olinga na ko tsa mutu musute ka ye est-ce un bon terme non vie ko five na biso vie ko fito soin tout ero ba niveau ba komi na makambu ba sali ce qui vie ko fina vie wera ba kota na distraction c'est que ça c'est un péché pour na bango yo yebite c'est un péché pour na bango. OK mais oui bon on dirait bango ba jouer puis na mo distraction donc comme ça to ba faire retour bon niveau ko faire relation ba za ba vie ya ba musicien tout vie ko faire sensible à la bien affaire bien à Fali bien à héritier bien à na Robinho bien à Fabregas bien à Déplique bien à grand-père Bossi Bozana bakenda pe otala vie voloko kuna kotaza na yolo comme ko vie voloko peut-être on s'ala te boye ça matana non ki motema mabe na bino bozana ngo bosukisa ngo et pas na bino na bana bino na basi na ndenge boswanaka boya na ona na sur la diva boya na ona musique ya Congo te on comprend te c'est le problème différence on avec Koffi problème différence on a wera so ba vient na ba miti ya mabete mais ça na bango te yo yebite yo ka mote bango ba beta ba Bercy ba beta ba Zénith ba beta ba Olympia ba Maribel c'est fini ba rien les apona ba jeune frère na bango oui ba beta ba rien na nyoso azoya na tozana ba gaz fabulous tozana ba gaz maweti tozana ba gali merveille tozana ba inos bifu ba beta ba rien on a ndenge bango ba beta ka ba Bercy mutema mabe bango koyaka na ba podium wana baza bato ba tension bato ba diabète bato ba problème baza mabe
tu vas la dire pour génération na Afrique ba beta yo si Youssou ko la beta so ba jeune musicien la beta reine on s'en fout de reine Youssou à la procession la ba geste humanitaire ba ve ko fina ba ve wera ba la distraction o ba linga ba ila ba jeune ngana mona ba ko ba ve ba politicien de ba linga ka jeunesse mona ve mo ba kanga ministre mutatangi na IPS tangi na campus azana droite ko ko ma pe ministre on a un jeune ba kete ba jeune ka ba za compter o ba za pe ba petit na bango donc c'est là boti na bango bati na petit na bango libaya quoi oui ba miti amabe pardon ba za miti amabe o yo mo na biso ki conflit ni on fait ça on a vu conflit na vie ouais pour baza ba vie baza censé faut baza la bien na ba tutu ba soutenir bango ba soutenir jeunesse ninga za na ba Côte d'Ivoire ba Sénégal ba Nigeria ba Salif Keita baza kuna na ba Mali a soutenir ba petit wana ba nani ba Sidik Diabaté ozomon so tali vena biso Chicken Fokon a soutenir ba jeune musicien ivoirien ou camerounais so bino boza na ni ba studio ni école de musique ni coproduit ba jeunesse mais bozo bundisa li sous jeunesse sango loko la ka ba politicien ba bundisa ba jeunesse congolais ba tanga lelo ba bima ba chamitu boke bonga ndeni teke ba tomite ya mabe ba sebele bongo vraiment boti ko poser ba question bon yo nini confiance on a fait faut ba censé ba bien na ba petit tout pour le soli comme ba petit ba mbole la bango mettons ba petit pe mususu bazo reconnaître té o ba vie na bango ba petit ba reconnaître té net ni tu fais rigoler ou ration za pour ça benga e papa le bikulutu de créer problème ba on a ndenge moko ya maté diva moi le oyo tous ba réaliste faire aza mwana ya werati to bossa na kuma solonga kuba na faire ba koli talanya makese mamu bimba mère de famille ya baleki so tali kotobo e Davina Gola mama ya bana akoba na poto ba sa pe mwana ngo pa ko mona zui koko sko akobisala akobando benga bango papa ti wapi baza ba jeune frère na bango musique ke ba ki si baza ba jeune frère na bango lelo bango ba ki ba 50 AP siko to koma na niveau mutana 50 ay baka yo mwana ata na famille na bino moko soki mutu la komi na 50 ans abenga su papa na papa te oyebi ça bongo ça ba loi na biso ba bantu nous sommes des bantu voilà lelo Félix Wazé ka le biya za un problème à faire rigoler Attends, je vais cancer que non, il y a un problème à faire rigoler parce que là, il y a une émission moko et ça va qui n'a, je sais pas ce que ça n'a poto, na poto voilà, un problème il y a faire rigoler, faire pas cancer qu'il y a un problème là. Oui. Ah, au moni côté affirmer que non papa la musique a raté. Au moni côté on a autopé ça ba vie conseil. Ba vie va pas mi beta mbulo ko babino. Moni wa se kwa ninga so Olivier na biso. Merci mon. Bien na biso. Merci bien na biso. Que kusi ko na ba vie bongo. Aujourd'hui on va dire ba Félix. Oh, bien solo. Aza bien na Fali, aza bien na Ferré, aza bien héritier. OK. Aza bien na Fabregas. OK. Yo mon auto ya yemba na Fabregas. Asa pena Fali le lo bika za na pour ma férité. Si ko biso est-ce que et ça biso bien te. Et ko sala biso bien pour charge balé que za na mutuna bango. Pour ni ba que charge pour ni mo ba leki na ba charge balé na mutuna nga. Si ko pourquoi ba fait ba li mo charge la petite na bango te. Beaucoup ta so ba conflit ni la petite na bino. Vraiment. C'est la biso Félix Wazé en tout cas nga na sepela ki makasi. OK. Na ba argument na ye. Pour certains âges ba vie ba komi maman. Et comme sous Kofi, bah tu as fait reban de film raillé. Est-ce que c'est crédible? Non. Et on sait pas polémique voilà. Pour ça la moto. Et on sous wera, bah tu as fait reban de film raillé. Mais février ah bah wera bah tu film raillé. Oui bien monte. Pour ni wera borara bah monte la grand Paris arena. Oui bien monte. Naïbi. Siko wapi a biso problème. Tout le bani. Ba vie bazo baleki na bango en charge ni balba ke mokumba baleki na nga eza na maboko na nga musique ya Congo bango ndi baada ba vie to tikala bango pe mingi te bato ba cha mutu bo beta na bino me bo linga teke bo koma neti bo foncer limite après biso to mona bato foncer limite faut tout tirer to attaquer tout attaquer donc cela veut dire que biso to na problème na bango te monstre azama les makasi monstre o alobi était ya bango était ba vie mona VJB força to ebi poni VJB beta Zenith na 32 ans
Ok. Abeta Bercy à 37 ans. Trop jeune. Trop jeune. Les gens ont posté qui a la Grand Paris Arena, n'est le roi de la forêt Zoéla. Adidas Arena, mais Azoéla, là, aux hommes la peine qui. Mais exactement. Il y a Zaka na kata musique, na no sili. Ti azanenga salagati. Tozo boya été to critiquer. Mais ça mon thème mabe. Mais pour ni veji bon ça là, on te ko diva. Au moins te veji bazana simple, calme. Azane mutu aye ayete. Merci, ma condoléance dans la famille de BCBG. Votre père de Moutaki, c'est sali trop na wengi. Donc, toi, venez à Mawa. Et on m'a dit que tu as noir. Wengi a fait rigoler. Wengi a biso, donc, biso va gaulois. On a vu que papa a soleil d'un papa chéri. Ah, ok. Non, c'est ça bien. Vous allez qui déjà en privé, n'a papa chéri. Ah, ok. Vous allez qui déjà en privé. Soleil qui va melaki, Moutaki, perd son âme, via sali trop, a pémané na kimia. Famille qui s'y baza, wenge ekufite. Donc bon on a bango ibando bimakaka. Ata faire à pesa. Fabrica ça au pesa. Voilà, c'est ça. C'est la miel de son à pesa. Donc yemo vejiba au pesa. Yemo pe le roi de la forêt à pesa. Donc Moutaki ça dagi vie à batutu. Donc félicitations na papa chéri. Nenge ozo mutema munene pour charge mususu ozoa. Biso to aka de cœur na yo. Merci à Roger le combattant, Neko le barrage sniper international qui vejiba renforcer té. Renforcer ni da beta ba Zénith à danger. Muto ko beta Zénith le roi Jibenda beta le ba faire. To cela na des Zénith. Il y a Jibenda à faire. Na chante. Oui, rabeta en double. Après ma papa wemba. Ce que chante. Oui, rabeta en double mais yemo moto bina ba faire. Muto yemba makasi meza à faire. Ce vejiba yemba yemo danger. C'est un démon. C'est un démon de la République démocratique du Congo. Moi, t'as quelqu'un qui a tiré la chance à donner. Le loup a fallu un leader, il avait été bastard français. Et ça pour la faire. Sniper. Qui n'a qu'à la tête de fallait comme liberté. Oui, bah, ok. Donc, fallait mon amour, manena moi signaler. Ayebi. Yo mon ité manika comme finga. Maman Denise Nakero. Maman compliqué. Mon place qui me doque ça. Maman compliqué. Kaka maman Denise Nakero oyo apesaka bango ba visa. Oza sous les kaokate. Maman Denise Nakero. Akenda la fondation Nakero. Biso akenda la te. Biso faire en to ba ke faire moi na mo Congo c'est le Congo qui gagne. Asala pona Congo. Congo ya ba Congo. Congo ya ba Congo, Congo ya ba Congolais. Congo ya betu mosi. Donc Congo eza ya biso. Le loto bo finga maman numéro 1 ya mboka. Est-ce que et ça libino bien pour maniquer c'est un warrior. Ouais. Fallait monter mais poto kana visa ya maman Denise Nakero. OK. Maman Denise a salio nini maniquer. C'est pas propre aussi. Pour bana na yo baza awa. Première dame. Kanga bango. Maman Denise a salio nini. Ninga pesa ka yo photo. Tango mwana na Zakara me marayo. Kasi Zakari baza mabe baza ba Congolais te ba Zakari na ba famille. Mais ils ont montré que Zakari mutamema zobana manike ya ndoki. Akino kutana na maman présidente ya mboka. Lelo. Manike akomi ko finga première dame. Maman Denise Nakero. Moni place biso to mona ke kindoki za na mama fali. Tant que il fallait ando est-ce que fallait m'tatindi comme fallait m'tatindi quand même il mon retour ensemble fallait afingaka mama si manike yo monaka te ke bato fallait ba bimisa na prison OK fallait mutatinda ka bango tazo finga mama Denise bongo eza soki fallait ya moi ça fallait te rekota moi na makambo non c'est comme mambo eza clair eza mama mboka moni biso to sala ngo la série to bana mama musique mais na ko fana na réfléchir le mona mutema sala nga passe na mona zoba lokwa maniki atika bana na bibwanga ba souffrir o muso moi ça ma fazer ngo bana ma fazer mko na ko ndoki allez ako finga mama Denise Nakero mama Batu asali le côté moi ça mokonzi mboka tala kindoki ya Congo. A plus, au bout qui s'y battu, il a fallu. Mais ce sont des warriors. Soit bizarre, maman Denise est un warrior. Au président, c'est ce qui est du Gaulois. Est-ce que Bako Ondima va finir à Bango, maman? Plus jamais. C'est ça.
makala moto elanda fali na bato na ye na mwasi na ye nyonso ka fali okotouche mwasi te yo manike soki akomi na niveau kofinga mama Denise Nyakero soki eza fali te ya mwasi afali to bantourage afali toyebi mama misiki nde ekinda otango afingaka mama si ezalaka bango batindaka ye soki nana ketchup wana te ye mo fali na bato na ye na bekiri na osola na yo vérité kindoki na bango esuka epa fali na tata na ye na mama na ye ndenge sukisa koboma tata na ye na mama fali ndenge aboma tata na ye na mama na ye na bandeko ne basufraka ba taka moto alia Thomson mwa moke biso di akufa liwa ya nzambe akufa te ke fere aoluka vie Mouzi a confirmé sa clip Mouzi c'est un zoba c'est un ndoki c'est un mutaba mutu Mouzi mutamutu Mouzi azongi l'équipe PD non na bien oh pardon azongi l'équipe PD ogoti mascotte PD ogoti mascotte PD ogoti mascotte PD akala ya Londres neza bongo soki Mouzi azobima na ete mutabima na Mouzi na musulman OK ogoti mascotte c'est un PD vu que papa Hervé mamba PD le karaté Moussa zongi l'équipe PD Moussa zara PD pe moi si nanda ko zara lesbienne nana onana nana yaka mabe sniper oya mabe nanga nana yaka mabe non expliquer au mobile naza amu comprendre asa muto mutu aza muto biloko rouge le quoi fali bakola po père ba fali azaki muto biloko rouge na maman fali c'est ba révélation ya omoni fali aliaka bango toso no mamba siko lelo oyo yo monte ke nana wana akomaka kosolana nana ketchup donc musée da bakanga ene loko wana rouge nani nga finga pe fali makolomike nani nga finga pe fali pd nani nga lobaki fali badimana na sima mwasi na lesbienne bakobota bana bandoki lelo so fali aza lâcheté tosola be so fali aza lâcheté est-ce que fallait quoi accepter muzata na kombone na TV bien comme des warriors qu'il fallait ça lâche pour fallait soit qui peut concert à ouais c'est qu'à lâche c'est OK normalement bien quand même piaka oui c'est quand Maître Samso Samagora en tout cas Maître Samso Samagora Maître Jeppe Bilanga Makofi Tata Yawe Bambote Frimé Belé Code 16 international depuis Paris Code 16 depuis Afrique Maître Voda Abisso 5e Ajuda Lingwala Maître Loua toujours Elombe Maître Loua Maître Chando Maître Vuse Bagar Bitumba Maître Airbag Maître Bobo Chiwara l'équipe complet champion étage gouverneur étage toujours Maël Belé tout ça mais au moni le oyo tout sur la vérité voilà tout sur la vérité déjà nous battu na mulangi et pas na bateki nana mutateki pas fali nana sarasaka master ya nana ketchup OK nana sarasaka na bazanga mo sa fali ana to te fali mu Congo oboma libala bato non c'est une vérité nana sarasaka zaka mo sa fali ana to te fali mu Congo moi ça musée ndako babokele maladie pendant na sarasaka muza sundola pardon Fatou moi ça muzanda yanda ku Fatou Fatou obenga biso aolela muza sundola Fatou na mwana ndako mwana bébé 6 mois muza kima sarasaka chele munga basendi loko muza bébé butu komsuna ke kuna bo sarasaka lambi nini bisa mai yoko muzetoli ya muze meka muze mwa meka ngalo wana musulman bilo wale kotate beka emoko voilà donc famille bandoki pour saka za pour famille linga banana pour saka za mwasi même nana boduka azara pe moi ça fali ce n'est pas panza makambu pambo même nana boduka azara moi ça fali nana boduka oui yoka te fali nana ketchup moi sina nana boduka ya linga banana yoki ta imba bona nzembe alinga yoka moi siko nana te ata za ki ndumba ya butu fuba yela efali ponana ponana ketchup abeta neti virus mo bena libumu abeta fali donc akuboya kana na wana te ponana pe susu ndoki te moi sina ba souffrance te moi ça ba souffrance moi ça tanga pas ça bo yenge famille banana ketchup pe famille bandoki maman nana pe ndoki bandeko non so non vérité
bandi kona na kecho bandoki ce n'est pas exactif yoka bachila ka pe fali eloko mobo diva biso de mambo ya bien musique Gigola akufi Ferida akoma na mbongo. OK, voilà. Faire ça déjà fait. Siko ba fali ba bomo ba famille na bango ba fali ba ne lokote. Azoboma batu. Pa po akoma bongo. Siko to ba nani alia batu na alia batu. Pour dire akufi Ferida patron to banda ko betage. Ferida. Il y a qui peut beta stade de marque. Selon ndenge ba kiol ba pansaka. Toro le bébé l'été. Rendez-vous code 16. Vraiment. Rendez-vous code 16. Mais si il fallait qu'il y ait un concert à Ouera, c'est qu'à lâche. Pour y a qu'à d'ailleurs. Mais ça déjà. Il y a qu'à y avoir. Qu'à ça lâche. On dit le manzaka. Azal lâche. Azal lâche. Il fallait plus Azal bien ailleurs. Là il est au dit attends comment fallait Ouera. Au dit les pas à lâche. Pour boyer dit que fallait regarder un concert à Ouera quoi. Kata kutuna gâteau kuna et simbate. D'ailleurs, bébé, c'est vraiment quand. Mais déjà, mon bébé, tu vas t'en combat falide. Moi, tu vas quand tu vas m'y bien dans Maroc. Oh. Moi, tu veux moi à côté Paris, tu es en là. Oh, on a des. Deux personnes bien. Nous t'en a concert à mon na poto mais beaucoup de gens va m'y bi. T'es ba qui n'est pas la voie normale à aéroport en Chine, ba qui ba ba qui na groupe mon bon ba qui. Ba qui vraiment est belé bazali. Ni me pena biso. Ba ça na poto, ba na Paris. Ya solo. Oh, ouais, nous la maison. Concert voilà le 19 ma bien. Bona ba caméra muzoba surtout ce qu'a fallu ailleurs muzobe bandi tu sais pas c'était pour fallu dans lâche au défaut y salement boye simbate on vit à on béton trop fois et en béton on parce que déjà fait régulièrement non béton on ni bon et qui a ni ezana a banga ndi pour musique au fait mon ni ba ko faire atira na dia sarene ayaka da concert waze quoi moi na on fallu na kindoki na chance waze quoi la bongo mutema waze quoi mukongo de quoi faire aibiki cité mukongo famille ba faire toi na waze quoi famille affaire toi na maman premier ministre maman je dis tout maman je dis soumis ouais famille a pas pervé toi na gouverneur la ville à Kinshasa il y a Daniel Bumba Lubaki famille a pas pervé toi na gouverneur à Congo central Grace Bilolo famille a pas pervé famille Bilolo tout Congo central en avant toi na batu lokwa neti ba papa Ledia toi na batu ba Congo baza lokwa ba papa nani papa weza bo ara mbonge belé père nabiso à Congo central bon ba kombe koya donc cela veut dire que vient nabiso aze quoi aboulé bien abongoli muto ba fali ba kangi ba ki se belé c'est ndoki oh ça m'a parlé ndoki na TV boende ala kandoki biso muto yebi ete famille na ye yo monter mutakeli Thompson moi mukena pondu mbonga kisi awela na mesa moi boneti meso to sel émission te ça va posa ba posa te bagwaku ya ni yosko na ndako na yo osangi muto alamba ngo dama zemba so basumbe na malewa basumbi de Thompson moi ya bike na lamba bon ta arrêter na ben arrêter ça na ndako za la raté nana za kuna na nini na njela mai fa fali bakabo bala la ndako monte nana tika na njela mai fali nda za siko yo mona fali la cuisine olam to nana na cuisine olam plus jamais donc ba comprendre code 16 code 16 arrive batu balinga biso album ezoya mabe to na A pour A dans pour dans oye ocheli baya ochenzete ba date ezoya ngo ba Canada ya ba ko ba suka to ko tele ba biso déjà poto ko ba biso déjà na suka ba date ezoya ngo belé ba Canada ya ba Afrique ba tutu bolinga biso PDG Rick Mandala bana Dubai na famille Mandala tout ya Willy Mandala ya no Mandala courage belé to ça na bino ka de ker biso ba golo to na bino de guerre maître Christian Mandala PDG Gado ya Pascal Gado na ba tutu ya famille Gado Bambote belé donc Masananga Khalifa Gado Bambote belé tout ça pour les padres ni Kaboloni na rendez-vous le 19 na le 20 juin 2026 na stade de Martyr tout décortiquer bino ki oui la biso makamba sika j'espère que bo bandi la lisusu te stade wana te auto beta muto beta ngote on moni to yé to presque to beta ngoto le D il y a plein de auto beta ya plein ba ndula makasi donc to kutana le 19 na le 20 juin 2026 mais code 16 ezo ya mabe eza ki akushia na samabele. Voilà. Merci beaucoup, Sniper et Liverpool. En tout cas, tous ensemble. Voilà. Merci.
Bo liker, bo partager, bo commenter, bo s'abonner. Voilà. Bo ta la émission Tina Souka. Les émissions peut s'abonner ba conseil. En tout cas, monsieur Lévi, tout que qui n'a kimia sont pas trop de polémiques, on a parlé de choses sérieuses. Tout le monde sérieux, tout plus ba conseil, tout le monde clair. On va comprendre les faits rigoles tout ça na biso na prendre mututé. OK. Et le peut to comme lingate de faire ça na prendre na ba vie na ya musique ya Congo. Ah OK. Là c'est bien. C'est bien que ba vie pe ba luka ba ça bien na ba petit na bango. Voilà. C'est une bonne chose. Donc merci na ba tout ba linga biso famille et famille. Ouais, c'est pas l'angate ngana sniper Liverpool. Tant pis pour les jaloux, tant pis pour Nabino Bato Bolinga Bisoté. On est à la Ngaïti. J'ai fait mon boulot, DG Paul merci. Mon salaire qui tôt commettre, j'ai fait ma coffee, bah, visa pour ne pas na Satia, j'irai ces âmes, enfant gâté, suivre un terrain, Taliboye, Diallo Sarkozy, les Kaya, Fassimba la Zabolo, les Kaya, ya Papimba la Zabolo, ya Godefroy Mbembe les Parisiens, surtout bois qui mis sur tout le monde à JP Mindia de Londres, ya Bisso, Venabisso Yves Bonga, autorité naturelle, ya Rigola, autorité morale, donc tout ça n'a biso calme, bambote na batu balinga biso après na sugi na ngao. Voilà, merci beaucoup à vous aussi, merci Nabino Touba, très chers internautes, très chers téléspectateurs, au besoin qui libakou ya kolanda émission Nabino analyse plus. Et présenté par moi, Diva Z. En tout cas, merci na confiance tout au Pesakebiso, merci tout na ba partage, merci na ba commentaire, merci na nenge botia ka nenge bo soutenaka émission na biso. En tout cas, to pesibino ba merci ya mingi. Un grand merci à vous, patience tout à l'heure na police militaire à ba diaspora tout. En tout cas, pas na yo carré, maramoutu ok. Donc, pas na yo, zela le mieux à rater, pas na yo, mbalamant transfert. Un grand merci à vous, celui que j'appelle Maboro Matembele. Donc, hier, solara, mbalamoro, tonton Joyce, depuis Chicago, pourquoi pas, Pado Kaskalunga, les boss que je salue. Pourquoi pas à vous, tonton les mecs. Pourquoi pas aussi à vous, maestro Jonathan, les grands maestros, la musique dans le sang, la douceur dans le corps. Pourquoi pas à vous, Lionel, le grand docteur. En tout cas, merci. Joyeux anniversaire à ma petite sœur chérie, Kostasi Ndiendi. En tout cas, je t'aime beaucoup. Je suis là pour vous. Kimingaï. Voilà.